Shalom, 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 peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwa musana tata nzambe. Boye, nazali kosala susu deuxième vidéo na mukona lelo. O lelo tozali date nini? Nabosa kote lelo tozali le 17. Le 17 août. Nabosa na la vidéo liboso na tukosala lelo. Tazo sa vidéo o le 17 nza mezali message ya kalapenza makasi. Tikete nzamba zoloko masanjoli. Na ndenge apesi biso susu. Bomo na mukona lelo pote to mona na nga na bino. Tous à la vigilance. Na yeko la deuxième vidéo pour naka ko partager bolam na tata nzambe o ya pesa kingai na bino bana na epote to yeba pote tous à la ya ko kangama tous à la ya ko kangwama olimbisanga tous à la ko kangama te mi tous à la ko kangama to ya ko kangwama lingala pesa ne pasi boye nzambe na ngali ngala pesa la pasi. Vraiment, nzamba za malamu otika malamu tikete na pesa merci tata neto lama sanjo lama poto ozali nzambe ozalaki ozali okozali bana libela na tiki susu moma ona maboko na yo nzambe moma précieux ona tiki pa na nzambe yo lobela bana na onga na lobate na commission tata na commission nzambe molimo santo na commission nzambe kolesu masia lokumu nyonso masanjo likembo zonge pa na éternel et Dieu des armées tout puissant oh les des choses impossibles nzambe na univers le Dieu tout puissant nzambe toyebi ozali nzambe kotika la nzambe to netelo na moma o pe na tiki moma ona maboko na pe na bana ono to place bazwami nango bana nzambe na ko partager na biso message oyo nzamba pesi ngango tra mezole kana sima bozana nga tra makile la tra melo kana na sima bozana nga kaka na kimia na nzambe message oyo nzamba meminga na esprit lisusu mamela ja nzamba bimisaka na mulimu ndenge alinge ezaki na kati na ndoto te na sina pesa bino explication ya différence à ndoto différence à vision différence à révélation différence à kobimisa na nzoto oyo nazo pesa partager na bino message o ça fait une semaine na komaki ya pango te bolimbisa ngai na komaki yango me na yebi yango surtout une semaine toza na mois d'août nzamba pesa nga message o na kanisa bizaki ba première semaine ya mois d'août nzamba bimisinga na molimo nzamba miminga na mboka kombo Ethiopie nzamba miminga na Ethiopie nzamba miminga na bambo na voyage na molimo na bamboka ebele nzamba salenga ngolwana nzamba miminga na mboka obabe kombo Ethiopie le to komi na kati na mboka le na komi nzamba miminga na molimo na mboka na Ethiopie le nzamba komi na nga na mboka na Ethiopie na mona zalaki na ba Ethiopienne ebele to yaki na désert le to va na kati na désert wana to zalaki ko prier nzambe to prier ki nzambe na ndenge nyonso to prier nzambe na to prier nzambe na kati na désert ya Ethiopie na ba Ethiopienne ebele basta mibali bango nyonso to balataki pembe na pembe ba Ethiopienne nyonso to balataki ba robe ya pembe na pembe balataki ba robe ya pembe na kati na désert to zaki na ndako te na kati na désert to vandaki na mabele to zalaki na mabele biso nyonso to na kati na désert pe to tiaki ba tante likolo po te couvre biso na moyo après ko sambela to sambela ki ebele le to komisi nzambe to banda ko luka o ezalaki ya kolia boyo ka message o nzamba pesinga alléluia éternel et Dieu des armées basambela nzambe libanda nzamba meminga kula na molimo to zako sambela nzambe na kati ya ndako te biso nyonso to zalaki na kati ya libanda na kati na désert mais na se to vanda ki mama toko to banda ko bondela nzambe ezaki to bondela ki to zui siko repos le to zui repos to vandi na se ba matoko biso nyonso to na basta mibali siko groupe na groupe banda ko lamba biloko na bango pote balia ngai siko na bandi ko luka ni na kolia na bandi ko tamba na batante na se batante ya bato nyonso to nazotala bango bazolamba biloko ndenge na ndenge mbala moko le na komi na place moko na moni mwasi wana mama wana azalaki mama ya mukolo mama Ethiopienne wana ya mukolo abengi ngai botu nanga bosolaki na monoko nini ngala mama Ethiopienne to solaki na lingala nzamba azali nzamba kelai balangi nyonso tu nzamba na lobaka bino nzamba lobaka na ngai balangi ebele nzamba ko na fungola parenthèse nzamba ko lata image ya mutu oyo alingi po te apesa o message nzamba ko lata image ya mutu nyonso tu oyo alingi na sena moi o azalaki musali na na sena moi po ta komisa message epanayo nzambe to sisi ko bondela wana mama wana Ethiopienne avandaki na litoko ase na se abengi ngai yaka na kei lera kei abenga nga na kombo moko boye me nakangi kombango te me nayebi ke na molimo azobenga ngai na kei
le na komi pembe na ye azali koseka azoseka ngai koseka ya mabete me koseka malamu esengo pona kopesa ngai message wana pote ngai na ye ba message wana pote na kokomisela ngo bana nzambe alobi na ngai boy alobi na ngai oyebi teke ba vitamine mususu oyo boza nango na posa na kati na banzoto na bino il faut boliaka ba michopo ya banyama alobi na ngai bona répéter yango lisusu pona mutu moko na moko azwa pa na epete Saint-Esprit faire so bino message oyo alobi na ngai boy ba vitamine ebele na kati na banzoto na bino il faut boliaka ba michopo ya banyama biloko oyo ezalaka ya na kati na libumu na nyama yango nde ezali na ba vitamine ebele ngabi ya solo wana alobi mais ngasi ko nazali kosala neti na boya alobi te makambo nazali koyebiso ezali la vérité pe na kati kuna ya molimo le tozalaki na se na kata la tozosolanga na mama wana kuna na molimo abandi kopesa nga explication alobi omoni banyama baliaka matiti na kati na matiti o banyama baliaka eza na ba vitamine ebele le nyama zali kolia ba matiti wana na o nyama liaka na bazali kolia siko place ba matiti ne kende kova na kati na likundu ya libumu ya nyama benga likundu ya libumu to benga ngoni voilà to comprendre lingala moni o to benga mabumu o to benga voilà abi ekenda kovana na kati ya estomac ya nyama bosiko lere kovana na kati na estomac ya nyama babiloko nyonso tu oyo banyama liaka naturel wana ba vitamine yango nyonso ekenda kovana na kati na estomac nyama ezali likundu oyo bombaka ba matiti nyonso tu biloko nyonso tu nyama liaka yango ezali place ba nutrition nyonso tu evandaka na yango po ba vitamine mususu bino bozana banzoto na bino il faut boliaka mingi ba biloko ya kati ya nyama ngana lobi ngana liaka mingi misuni alobi te alobi misuni ezali na ba vitamine mingi te koleka ba makundu oyo ezali na kati misuni ezali na ba vitamine te koleka michopo misuni ya nyama ezali na ba vitamine muke par rapport ya ba michopo ya nyama michopo ya nyama ezali na ba vitamine ebele libumu ya nyama ezali na ba vitamine ebele par rapport na misuni ya nyama wana explication oyo nzamba azwa lokumu mama na ali kopesa ngai na kati na molimo makambo oyo soki nzamba revele biso te tokoyeba te toza na posa ba nutrition mingi na kati na banzoto na biso bato toza na batine posa ba vitamine na kati na banzoto na biso bato ba vitamine anso tokokozwa ngo na ba fruit ba vitamine tokozwa ngo na bandunda na bambisi na banyama mais lere ekomi na kati na nyama mama oyo azali kopesa nga message alobi na ngai alobi naliaka misuni ya nyama alobi te kolia misuni na mezali malame eza na vitamine te lokola likundu ya nyama ezali nango eza na vitamine te lokola muchopo ya nyama eza nango eza na vitamine te lokola babenga di bafwa ya nyama eza na biloko nyonso tu oyo ezali ya kati ya nyama eza na ba vitamine ebele oyo ezalaki bolamu na tata nzambe soki oliaka biloko ya kati ya nyama te naloba banyama oyo biso toliaka nyama oyo toliaka te tolia biloko nango akati te nyama oyo moto aliaka yango nde toliaka biloko nango akati ni pamba te ezali na ba nutrition pe ezali na ba vitamine ebele eza na kati kuna par rapport ya misuni ya nyama nalobi te bokende koboma n'importe quelle nyama misuni ya nyama o makundu ya banyama oyo toliaka nde toliaka meme toliaka ntaba toliaka ngombe sikoyo toliaka na banyama zamba babiloko nango akati nde ezali na ba vitamine ebele pona oyo esengeli na nzoto na biso oyo ezalaki bolamu na tata nzambe soki nzambe arevele biso biloko te tokoyeba te neti biso kuna na mboka kuna toza basakata na banda kolia mitsopo ya koba biloko ya koba ya kati makasi mende na kolibo naliaka ngo lisusu te na mboka le na kina mboka soki babomi nyama kuna biloko akati yango ndenga na banda kolia banyama neti bankai bankulupa bambuli babiloko noto akati banyama ezaka na lengi moko na ebite oyo ezalaki bolamu na tata nzambe lelo ozali koki osomba mwa nyama no ya ngombe kobosanaka biloko no akati te soki oliaka yango te na force ndeko moko taliaka yango soki oliaka yango lia yango eza malamu mpona basante na biso oyo bolamu na nzambe eleki nyonso koleka nyonso tu
tala ba révélation abo soki tata apesi biso yango te nzambe akoki koutilize n'importe qui po te akomisa message na ye epa na ngai na yo oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tika ete boyeba kopartage mpa bandeko nyonso tolia nyama oyo toliaka babiloko ya kati banyama oyo toliaka me na force motu te soki eza na bato mosusu yo mona koliaka yango te ndeko na ngai ndeko mobali kolia te soki mpo omoni kozalaka allergie na biloko nyonso napesaka awa kosalela yango te eza kaka mpona bolamu ya basante na biso nyonso tika ete nzambe azwa lokoma sanjoli abatela mabota na bino apambola bino aprotéger bino nzambe wana oyo azalaki atambolaki na basetre na biso nzambe wana oyo atambolaki na bato nyonso to basalaki na kati na bible nzambe wana azali présent na ntina lelo oyo na 2026 mpe akozalaka libaya na libaya pamba te azali ye azali ebandeli mpe azali suka donc nzambe aza na ebandeli te aza na suka te tika ete nzambe wana abatela abomba mabota na bino butu malamu pokwa malamu tongo malamu place bozwami nzambe alingi bino mingi koleka nyonso to tobanga nzambe totika mabe totika masumu totala nzambe parce que litomba ya lisumu ekofutamaka un jour nzambe akojuge biso selon makambo oyo tosalaka nzambe akojuge biso selon bamisala nyonso tosalaka na se na moi toyeba kotambola malamu liboso na nzambe oyo ezalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai na début na première semaine ya mois d'août toliaka biloko ya kati ya nyama pamba te ezali na bavitamine ebele 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 nzambe azwa lokumu ke masanjoli tu es Dieu tu resteras Dieu Alléluia, alléluia. Nzambe batela bomba bana na yo. Ba o bazali na pasi na nzoto nzambe loboko neza amulaye. Nzambe kitana lola e visiter moko na moko pote bazwa kimia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bye bye, bye bye.